handicap lobi na butu takabe faire rigoler Jésus de Nyon ça en pleine émission Anzimi voix na yo alobi oza parmi ba musiciens oh vraiment sorozo yemba et kendara bien a sepelara balinga le kana mona tanzela na ngai ozole kelela wapi ozola mukelela wapi chérie nanga liberté ukakina patience kende yo sakana Nazangi ici distance à kopesa yo no firo sa bouquet de fleurs ouais ba ko rose na nzela okokende me ko fane yango te soki osongi okokuta yanga ye nana komana na occupé. En tout cas ma qui merci reconnaissance c'est la bien être reconnu en fait mutu azo reconnaître musala ya mutu ba qualité na yo vraiment je dis merci à mon frère. La différence ni au la quartier latin au Binobozaki, na quartier latin ya bandeko o bazale, le l'air au talango, tu te dis quoi? Nala lokola moi bato ba mona polele, prekane bayaka mimi maiskote balingani. Nala sangaka komikiti sangwe sala kinga mabe. Papi masita da posalelo Michel Miyake, fils changwa kena, Elise Mboma bijou Mboma. Au sommet. Bissot. Mais dans le niveau l'école, donc voilà. Donc, bien sûr, les gens viatika na mouvement na petit naé, na ba master na biso. Via bundana qui est bien et qui n'est pas bien. Ça peut me sous séminaire que les gars ça qui na biso. Mon a ça là on peut me ramener. Mais c'est ça que différence c'est ça que Gibson aza soukunate. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur cleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous même nos actualité, nous c'est Zaranatara pour nous même nous rien que la vérité. Ah ouais, le côté les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman. Hein? Je dis pourquoi pas dire encore bonjour à Madame Pichu Mangaya. Je dis encore bonjour à toi Kissinger Antoine Monayolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi. Je dis les jeunes ports maître Jidoka Nakata France. Je dis encore bonjour à toi la Minelle Swolingaka Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazaraka pendant celle la Binomsala. Et voilà, aujourd'hui dans les news de Joyce, en tout cas, nous allons mon côté, je reçois pour vous Gibson par rapport à l'actualité au Ezo les Canada. Robert, t'as vraiment ma solo, tu es écouté dans le studio d'Ia et tu es habité dans le studio d'Ia et Osanine. Alors, Lucanine. Voilà, non, c'est un aujourd'hui, font les langues caméra, n'a invité Nanga. Bonjour Gibson. Ah oui, Kimbala. Boza mingi tena mona ke na net mais maman je voyais waouh trop bien moi s'il faut moi tanzula boy bien lingi ke même ceux qui ont ça quand même internet aux ateliers le quoi monsieur na mona je connais rien franchement parce qu'ils ont un terme mais bagage moukié mais les cabos c'est émission au ça quelle émission pour ce que boy au monde bimi ma belle au monde que mutu bagage vraiment un autre mais j'ai aimé quand même déjà ta présentation. Quelqu'un pénal, les gars qui même naïna, ceux qui. On est facile, voilà. Voilà, bonne santé, tu es dans le studio Ndiaye Awa, aux Osanino, au Betanoka, tout vient au Bazara, Boyo Kutana. Non, c'est déjà bête à tout dans le studio, c'est de ça comme ça. Négo Salam Moussa Nangai, Tambo Benginga, Namonique, Olek Nazeli Sarabino, Namonique, tout à tout ça, Moussala, pour équipe, au Pesa Moussala. Nous peut zapper quand un plus sur Pandasa on a mboka na ba melomane puis ba fan na bisonyo soko et on a bien bino voilà na stokoko e bana studios Osanine Gibson non ça là toujours banzembo na ngai nazo bongisa biloko mikemi tout est déjà fait hein na ça qui nyonso déjà mais na bongisa biloko mikemi o etika le fina bongisa et puis nazo plager nzembo ya Pic Méchant pour album ezana 7 titres nouvel ordre. Comme si on a 5e chanson, Rumbalanga Oyo, na kamisa mukili, na kamisa bande konangai, na kamisa ba fan nangai, na kamisa famille nangai, pe na kamisa batu nyoso de waouh. OK. Titre nzembo wana Pic Méchant. Pic Méchant to koko yeba Pic Méchant embeli nani.
En fait, quand la moutouté, mais la mbeli mingi ba. Bon, tout ça dans un système à bolingo. Tout comme on a mbela bolingo te, et l'autre l'équipe bolingo na mokili ezate. Oko mbela amour, mais na ba façon na ono moko ebele olingi. Ya on a mbaki. Yeah, yeah. Wow. Si c'est parti à mon qui. On va le babino na quartier la tembo yemba banzembo boyiba babiloko abato. Balingo le kana mona tanzela na ngai. Ozole kelela wapi. Ozola mukelela wapi. Chéri nanga. Liberté ukaki na patience la kende yo sakana. Ngana zangi sibista sa kopesa yo. No firo sa bouquet de fleurs. Ouais bako rose na nzela okokende. Mais kofane yango te soki osongi okokuta yanga ye. Ngana komana nga occupé. Désormais, na koma ya moto mosusu. Est-ce que vous n'êtes pas au bako sala lokola ngai? Jamais. Est-ce que kosa chéri qui toko lokola ngai? Jamais. Est-ce que bako berceau lokola bébé? Jamais. Ngemeza ba mumbote. Tu me connais bien. No rumba oni na ko kamusa bato. Na beti musique moko. Non bato bayoka musique ya bongo ma génération na ngate. Génération la biso na bayoka musala ndengwate. Donc yana abike na ba camarade nanga, na ba collègue nanga, na ba fan nanga, na ba fan na musique na monde ba ko sepela ba benaki wow. Mais malheureusement que nzembo ezui mutute. Et bimaka place à mutu chéri, bébé, mon amour. D'ici quelques jours là, même pas un mois. Et comme ça bande comme ça ba camarade mais tunakata nzembo na pourquoi zo kika son ya madili ona ibandele. Apparemment bazolo ba bino bana quartier latin. Mingi bozwa ka banzembo batu yango comme la bino ba problème. Non nzembo silinga ngai banda na banda ko sala musique na sala nzembo ngamuko. Na sala banzembo ngamuko. Ba Biblia, ba lobien, ba ngai, Yuda, nzoto na opiki méchant nzembo. Oh nzembo comme na suka. Na bina comme plagier. Kout na suka na yembaki kende kakai ngana tikala kuna pepa yoko kende okoku no ezango redi pa yemango yeah kopon emene pa yemango yeah patutu ba yemango ngapa na yembi yeah na papa madilu après na kenanga wow bolingo le kana mono tanzela na ngai c'est autre chose. Donc il y a un moment je dis ça sincèrement aussi ma émission Lelo ceux qui disent que Bimi bon ma partie on a comme sabatu donc na ko comme sabango na ko sepela bikamo ya esengo ba sepela na banzembo ba sepela na thème album c'est na 7 nzembo au 5e nzembo nzembo nde ngo bimisa comme ni la promotion non banzembo te ko bima ba nyoso mbala moko te moko nete komi mikolo tobeta moko voilà moko wana bat bozela la robiko kamwisa batoni toyeba est-ce que le loge nous a na banzembo kitoko yemba kama eloko kamwisa bato zara que promotion ngo sala mabie to posera entre poto qui ça ni nesenga ni nesala que au vendisa vraiment makambu na kinte. Merci mingi na koki ma sujet OT question OT eza ba remarque o ba sala ngai au moins ceux qui ba sala remarque il faut accepter ya onde ko faire évoluer OK ne musique je suis vraiment ravi na moment j'espère que na changer makasi donc na ko kenda ka mingi ko umela ka mingi ko tika ka mingi temps yango monique yango moni sali 4 mois bato ba sepel kutu ninga mo ka bisinga ngo pato ozonga te na bisi comme si no ozonga te on pas non preuve année bato ba changer malheureusement kuno za rasu na mukanda te yango zongi ki baso bandaki déjà mais na bato baza kuna na toza awa tout le monde toza pareil toza bato vivre et ça quand on est partout c'est comme toza à monique c'est bon à faire vivre na donc là vraiment on peut s'entendre ensemble ba réfléchir na ngai donc d'ici là na ozonga po na si ça va cliquer musuna sala kuna musuna sala mais ba conseil na bino et comme linga vraiment na komi penza mingi ko sala promotion ndenge ba fani balingi même si comme dans na poto bon on a promotion makasi on dirait nazaka awa même naza awa promotion makasi je suis toujours là notre ba ke simba potozo banga non c'est simba ngala banga raté ba rumba nezaka kitoko mais pour kanga kin problème non promotion promotion
non ça promotion bangate non c'est pas ça bateau. OK, voilà tozwa le bin na album ozo bima kombo album mes années. Nouvel ordre. Nouvel ordre. Ils ont 7 titres. Voilà. 7. Voilà. Nzela molai. To kende molo. Ce titre nya soka ba rumba ou bien générique. Non, générique ezali. Na yoki sinde kono moko générique siko ayoki yango ayoki makambo naye. Malheureusement yo yoki temeye ayoki mususu ayoka te. Mais ça déjà OK c'est bon c'est que ngape dana. Non, en tout cas pas personne a confiance. Voilà. Et puis na bombi makambo ebisi ngai na kofanda mingi pour la promotion. En tout cas 80% boza sous décidé pour la remarque bo pesinga. Je vais le faire. OK, voilà, vous comprenez que nous sommes avec Cardinal na kata mission na biso tozo loba rien que la vérité à l'okutezo le kata Cardinal tonto yeba. On dit des producteurs ou bien comment? Bon ça na ma souté. Ça te ba kenda. Na ebité ba kufa. Effort personnel. OK. Voilà. Donc ngai moko mais na ba masungi ya baninga ba ida biso. Na bambata o esanisara. Mbata ça veut dire OK pas vieux non dans la studio moi mbongo yo babenga mbata. En tout cas comment passe ya mtape sa mbongo ubaka mais ba bazelaka engala. Tongala lokola moi bato ba mona polele. Prekane bayaka mimi maiskote balingani. Nana sangaka komikitisa ngwesala kinga mabe. Papi masita da fosalelo Michel Miyake fils changwa kena Elize Mboma Bijou Mboma bato bazela kabayoka engala dona monaki ole ke yozela kambongo ngalisela bato tamba koya na ozombongo. OK voilà Cardinal to vandi kabelo bina butu takabe faire rigoler Jésus de nuance en pleine émission Anzimi Voanayo aloboza parmi ba musiciens oh vraiment sorozo yemba et kendara bien à CP lara. Tu peux dire d'abord nini pour faire rigoler Jésus. En tout cas merci. Reconnaître c'est ça bien être reconnu. En fait nous tous reconnaître musala ya mutu ma qualité na yo vraiment je dis merci à mon frère Hervé Gola. Merci mingi donc et ça quand implicite tout ça ngaka yebate alinga bosana ne te comment comprendre ala madwa bunga te po yebi obebanaka atam kolomote janga na beba na mutu te na evitaka eloko na vie na ngai po na yebi lobi na ngai te batuka ba koma un peu ante to koma même na kati to koma un peu ko banga komi benda na mais pamba kaka boy na beba na masa na ngai en tout cas na yebite tout sur la masse là tout va champion surtout comme on a en tout cas bango tout sur la bien même na gola Jakoko on a rende ba sali bongo oya dynastie non dynastie ezali dynastie ezali album ya bango bana wengi bon album bana Kofi Mkoni kala mingi te osangana mais kala mingi te to sala yango mokile balukati yemo lobi yango mokili fo baluka taka bana wengene oyebidi mokili fo baluka tala de bana wengene onde baningisi scolaire bino mo bana quartier la terre bana chacho yango ne tolingi muziki ezonga na place oyo yomoko lobi bana wenge basali dynastie mokili eningani siko tanga biso tokoya kosala mokili salini ebaluki bino non bana quartier la tende bozana ba relation bien ou bien ba misusu na o ba yokana te parce que tout le monde a déjà fali poupa na quelques nini misusu na o ba telemelara yo de tout le monde a na fali poupa et les kando bondeli dem to 5 sabango balobaka na mboka na biso na matadi ba Congo na ba Congo autrement dit bazaye maswe kantima mavone lenza nini moi je connais pas oza école ozati Mulubakati. Mulubakati ndemo gani? Mulubakati. Mwana muluba oyo. Maswe kanti. Likambu oyo bombami na motema ya mutu. Moye bango ezate po ebomaka. Maswe kantima mavondele nza ebomaka mokili. Donc nakotala boye. Nebi oyo bulele ngati ningo talanga. Talanga. Natali yo. Ho buleni. No bulelo te. Parce que non natali bo na buleni. Dans l'émission. Voilà. Yango siko mama siko. Maswe kanti mama vondele nza. Donc du coup, ngai na master tout ça vraiment bien. Tu as un problème té. Na habité peut-être. On a bango kuna. Parce que tout le monde a tué bien avec tout le monde. Non, en tout cas na linga makamwa té mais na habité net nan.
tout ça bien. Bon, il y a un moment où on a souka nango, photo sangana kaka toyemba. Il y a un moment où on tricher ida baninga. Banani? On tricher ida baninga. Et là comme mon côté na mukili o e salema o mutu alanda te. Nyoso o monaka na mukili. Et ça ici salema nango. Tozo rere sala yango. Comprendre? Mutu mota sala likamba fandeli yemoko, afondango yemoko, e bandika yemoko yete. Tam susu mutu salaki e zui mota et ce relève dans mutu mususu et ce motan et je relève dans mutu mususu et je kamatan donc et ça m'a bête ce qui yo au lati kitoko pas moninga pasara suki lokola yo et ça m'a bé et ça suki mta bossa ngo yo bosso ba bali so dans ma beza donc voilà toujours en beaucoup tana nze monino bolinga wemba bino nyoso pour la mokile zonga bozong c'est sous bilenga quartier latino wana vraiment en tout cas on te habiter on a faut jour ben ça me beleti latino les familles à Tchatcho, les familles sacrées, les Tchatcho, les Maï, nous tous comme nous tous comme CP là. Latino. Hein? Latino. Latino quoi? Les Tchatcho, les Maï, noblesse oblige. Et par la biso, de tout ce qui a été tant au coup t'en a battu baro CP là. Pour s'attendre quand nous y avons lobby que nous qui le baluka. Donc ça dit ce qui vraiment matamalamu ba monani matambongo ba monani ba tia paquet na bango ba sangisi biso en tout cas beaucoup mona makambo non mais tous akande en bon terme so ba moni biso to comme na bon terme ndio mona pas si ba tepe ba koya ba moni que non to moni ba en bon terme to sangisa bango pona eloko moko salema ningi vena msumo pao asala biso na lemba na fikini voilà. Mais les gens disent que Wenge et Bimisi ban ebele ba osala succès quartier latin autobenga Tchatcho et Bimisa kaka mutu moko o abundela rabino apparemment bino ne sobozonga sima botikela kaka muninga moko fali poupa charge na bino po parce que ba biba na quartier latin nyoso o babima à part fali poupa muto sa succès bino nyoso bondo sa succès na sima Kofi Olomide a vraiment misusu ba kota banda soki mo na tangi classe azu ba brevet à celui-ci à quelle université à celui-ci comme licencié et c'est on les a raté que pas na ndaku asa te atala ka brevet na misute latino eza orchestre moko international mais c'est tout à l'école latino à Tchanzembo nzembo ne yebana ba niveau là nzembo différent mais nzembo yebana mais un niveau des arts différent ba vocal paye bana et puis mission yemoko il faut ayebana et puis ba yebana donc et vous avez sengoté que obimisi album totikela fali nengo le bichange ah non tu beta masimanima na beta kuna o ça fait to keslanga ça des qui peut-être plainte mais on peut savoir son temps bino to bolinga bokabola biso quand nous poser question na kabola bino na ndeni biso to tunika ça bien té OK c'est tout ça bien c'est bien pour la pebino baba tu musu ba mona na raté je pense yo beta na kin mais so to bi ba bena biso modogo bazawa na actualité na YouTube to mona ka muto azokenda obeta ba concert à part yondo yebo mikolo bandi ba concert obeta rapé ba concert ya ka kin poto question na mabeseni tanga ba kombote monde otangi komba ya le ya barambona abarambona liboka gauche na libanga oboye bate moto ka barambwa aboma mbwa liboka gauche abode gogo abeti mbwa gogo te libanga akobeta we gogo tobi réaction te po muta barambwa na liboka gauche abomi mbwa na libanga ya wana ya to ba ke yale donc tanga ba kombote aza bien ayembaka oyoka kaye ayebana donc aza atina moko teke la carrière na yemoko parce que déjà voix c'est bon chaque jour na ba terrasse ba beta maloba ya nzambe ete abiso loba bolingo mutozonga bolingo na nzambe te et vous allez me alors moi mon être et vous et le oui et le vous et tu alors moi mon être mato non comme si non modogo pour nous salinga boy voilà ba dienga kana biso on comprend voilà ba dienga kana na biso mais il va bien aza bien il y a un artiste à Koufaraté l'artiste ne meurt jamais. Il est toujours là, il est l'artiste, il est Modogo,
à Baram Boyale, il est là. Je remonte à Bikam, on a et moi comprendre au bon on a malobana. Voilà. Ok, je pense que Lukato est appelé. La différence ni au la quartier la en bino bozaki, na quartier la taille bandeko au bazale. Le l'air au tala en haut. Tu te dis quoi? Je me recommande que biso total au sommet. Biso. Mais dans le niveau l'école donc voilà donc bien sûr les là via tikana mouvement na petit naé na ba master na biso via bundana qui est bien et qui est bien. Ça peut makam sous séminaire ko le ko ça qui na biso on a ça là on peut makam minene mais c'est ça que différence c'est ça que Gibson aza soukunate. C'est ça la différence. Mais mouvement toujours latino. Différence c'est que fallait ça soukunate soleil à soukunate montagne soukunate lola mwana soukunate lola mwana soleil à soukunate Tyson à soukunate, c'est ça la différence. Mais le reste c'est toujours quartier latin et zo bêta et ton s'appelle salle dans le stade, il est toujours mon pas. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire tout le monde qui fait le mida bêta en France ou en avant mes accords Simbambo boyo comme on a au lobanin. Réaction des akini là au Talivier na ma belle sous sa France à Zoyemba concert dans plein à craquer. Non ça va. Na mon artiste alingaka ceux qui obimisi nzembo au monde na réaction ya musala o esala ki na public. Jamais au sala banzembo ofandika na ndako yomoko tozoka na ba radio tout ça mais to betaka ba concert ba live poto tala réaction banzembo oyo na osala siko na studio ezaneni est-ce que ba yambaki yango bien tant siko ba tozo yemba nga moto nazana makambo na nga bazobo ya ngai to comme kataka promotion na bandi promotion te yo so yo kana ngai te nakata promotion te vous avez lutu meka na bala ki na meka meka ils ont pour la rater na bisi merci maman merci beaucoup merci ming obi que nazo konsaote au nom de Dieu des armées parce que Gibson ngai na bimisa ki na confinement tout ça bandako na tie yango no bala bi bon meka non balembo comprendre yango na ko sala promotion nango et il faut batu ba yemba yango ne ba yemba biblia eza na bana ngai biblia ezui yuda biblia ezui nzoto et puis nzembo o pique méchant banzembo ezali donc c'est ça bino bo sepela donc on travailler bozela ngai album est comme nango presque na suka donc batu balingi ba dédicace ne pense pas que pour tout kuta na temps sans salon de coiffure ou tout kuta na gare na train à boire non so solité personne ka mboto to boka ngai te ko tunanga bongote to soko so nanga to tunanga libanga te yo ko boka mutu te camarade no mombo boaki ye o bien camarade na ngai na relation mombo tel ka voisine na na poto ya momba bonjour na pe ko zo libanga peut être ça peut ka ngamo ne tinga na kinda na salon bunker matonge et pas fait na didaxel on a quoi faire na ngai mais je quoi faire na nga siko na boka ba tu na bunker ofele kutaka ba katarasuki Gibson dernier mouvement ça va te landio c'est bon s'arrête là sinon on a qui d'idée Axel ou na qui Patrick Malaveng après na qui quoi faire ou ya katanga suki JC Masamuna ciseaux diamant c'est bon c'est ce qui voilà même si tu na boka ba na salon na boka ba même pas merci et l'équipe na ka bongo tamina boka na bango te tamina boka na bango te donc ça dit tamona ngate ka boka ngaite même dans émission so so na ngate to tika ka bongo Gibson to koyeba li solo aigle yo na fali pupa boka bolongo ndeni yo donc c'est la aigle to yo tika non nasina tika ki makambo on n'est pas master na tout c'est fini ça mettez ma somme sous tozong la kali kamomo côté c'est déjà passé on a beaucoup de choses à parler c'est mon frère tout ça musanga biso donc combat aigle c'est pas la peine donc ko fait le mida uti poto na mon fleury yo na ma campagne est aujourd'hui des temps yo que de rendre à ta visite à tant que papa na c'est ça bon écoute l'homme doit percer il faut trouver des risques il faut ça mobali mais papa non que t'as là mon papa en a besoin de bongo te to sala ngo na ko sala ngo te ke faka bon na ko tala été ou na benga ki non ce qui na benga président bonne santé ça va c'est entre nous pas ni ka bana mo santé na ke tala na ko sala ngo te non baza ce ko ke kende l'homme doit percer trouver des risques l'homme doit se battre dans la vie c'est comme ça faut être courageux faut que zonga presse nini oh so bimsa ki okoma ki mutu kende bunda mais tout monde peut bourra zonga na quartier la tesa pour la bino
Ouais, ça m'a quand même sous. Nabi kotanga comme massa ngai tela lingi tetika. On a German yo kampela. Tika na massa ba yamba na mboka o na ba kinya bango. Moi travailler na ndako na bango na bukaka. Oui, na matadi bo yebe. To bina ko uta yemta yamba. Telo je ngala mo yebe ni. Na uta matadi yemta yamba. Na uta matadi. Lima makasi matadi. Mais Nabi matadi oyo kate. Ba bango bien te ba matadi. Yo vila kitoko bongo. Toi t'as bien bongo. Panga munu poto kitaka kuna. Il a mis à kuna ba camion si que ça kuna midi mais à kuna courir ça kuna. Joie pesa kuna. Yo kema yo. Mais courte yo bien c'est dans ma tête, na courte joie pesa dans ma tête. Non, on est comme ça mabe. Surtout mama kama malamu. Pour marcher pesa ka wana. Si crier kulungo ezalaka kuna. Siza ezalaka kuna sima. Donc ça dit Bamba na mboka ba masana ngai ba yo kampela ba Suzuki ba Yasam ba Modogo ba Mireille ba Zina Bilaou ba Nono ba Diamant ba Yuchi Mvundu ndo ba zebele ba Yaondo faut ko jeter le ko jakutanga bato bambanga bangwana ba masana ngai ngata ba mabena bango to ba jako za stima na ngai to za la bien ba le mam Tupac mamale bato bambanga bango voilà. Ok, voilà, sauf déjà la fin de cette émission. J'ai besoin de vraiment la caméra. Solo là, n'a pas fait non nyoso. Oh, bah c'est la rumba bien rumba koye comme ça mokile comme ça rumba. Mais on a pas qui pique méchant. Méchant, on doit bien comme ça bande ba camarade. Merci non zongi singa ma sœur. Merci beaucoup ma sœur. Donc dans le bango ouvertement poser mon anga, je marcher ba moté. Aussi madata lelo. Donc parce que là, quand on a vraiment que oui, Gibson, cardinal, waouh, aigle, et maman. On va que l'on lit aigle, donc c'est sous aigle. Au bout d'un mot de la fin, laisse-moi passer, c'est moi qui parle. Le mot de la fin, c'est on va que l'on lit aigle. Ben non, ce que l'on dit, bango. Quand c'est que bah les cabines c'est esprit non non ma belle. Mais qu'est-ce que yo mo lobi? Yo mo lobi. Bébé anga motema e. Na pe mai. Bambo. Bibi. Ah ben oui. Donc voilà en tout cas. Ninga lo beza ke boza banzembo boko sepela boko kango. Na lingi vraiment batuba. Ba mona penda ke ba remarque o basala kinga si e comme la ki Gibson. Yango moni e comme yo Hazard refoulé, tam suba refoulé, te potika bilobela monza. Ko beta ka témoignage ya lokutate et ya lisumu. Ko finga ka mukolo te, ba finga mokonza mboka te, ba finga ka yaya te, ba finga ka mama te. Et puis ba finga mutu oyo aza en face na ote, alali na souci pour ça ki mabe eza malamu te. Ngape papa te. Hein? Papa. Ba finga papa te, mama pete, yaya te. Ndeko pete kasi. Même cousin, tout le monde ba finga raté. Mais mutu aza mukona na yo, to aza mukonzi na yo. Oazo futa yo, oaza numéro 1 na yo, a auberger yo. Fais gaffe. Mais le cola numéro 1 la musique na bino. La musique numéro 1 ça raté. Ça l'a raté. Tam sous ba teka mutu moko responsable na bino. La musique numéro 1 ça raté. Il c'est bien au tien numéro combien? Il a filé au tien numéro combien? Robin Mundi au tien numéro combien? Fabrica sorti numéro combien? Base Mawete, au tien numéro combien? Moi, je me maman, Beckham. Au tien numéro. Nani? Patrick Beckham, je me dis Tokobo. Ibrahim Piana, Ibrator Piana. Na lela mon na grave. Na kendare pene na live. Na yo kai. Sanga ba chair de poule. Na yoka mwana wana na yoka chair de emba. Numéro 1 ils a raté. Il fallait pour pas barquer yende numéro 1 na musique. Ah comme une polémique, c'est ça que moi j'aime. Non. Bat ba ota biso eza polémique te. Eza juste ya bi que numéro na musique na biso numéro 1 za la raté, ça polémique te. Ça to répondre à ça to kotika. Yo tuninga numéro 1 le kola mukolo. To oui, ba finga ka mukolo te. Ba finga papa te, ba finga maman te, ba finga ya te. Ça n'a rien à voir avec la question où yo continue à Katia. Donc, au sein de Nangaï, prend la parole, mot de la fin. Dans un mot de la fin. Donc, nous avons les sous-sous. Poto Kabona bien. Est-ce que c'est vrai? Poto est un cimetière, il y a artiste musicien. Les marqués, Les marqués.
La poto. Après les marqués de la Paris et Bima Wap. Le Paris, non, botamité. Académie Bimela Wap. La poto. Mata Gim sa Bimela Wap. Dali da maman na dadju, dadja Bimela Wap. Donc arrêtez n'importe quoi, arrêtez. Moi je peux belé pe ba mona na lisute ba kumdama pe ba sa pe ba succès ma case. Azango bilobela ka dans le bagage, je suis pas place nango. Moni muso mona apesi mona kombo Sarah akansi ke le ka apesi mona kombo Sarah abioka moni mona ne bula comprendre donc ça dit ça n'a rien à voir on parle parce que mona kombo Emmanuel mona comme Jésus non oui bikuluna. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Minune Sozaki on a pas Nolanda cleboa.com hein bambo te na batunyo so balinga kayo puis numéro de téléphone na bat bozana besoin na pas numéro de téléphone te banon ndeni. Donc ne pas ça rambote ya batu tuba na ngai papa Albino Mungindu le seul et unique yo l'équipe bango la canaille Kokotamba TV dans les mon côté les meilleurs terrasses et kanyor les mobimba papa Albino Mungindu brasserie mon fleuri goût na goût akei kitoko azam tema malamu a respecta kabatu papa Albino Mungindu o l'équipe bango la canaille Kokotamba TV Newman Masamba Castro Bouanandeke Clément Soum Bibi Seilunga Bibi l'équipe on a canaille ministre Moka Jonathan Pondela on l'équipe on a canaille petit nga Français ma vie puis gouverneur on l'équipe on a canaille Babel petit nga l'équipe on a encore on l'équipe on a encore nous sommes à Paris parti qui m'a la vengi au pesa kana Bel bon le cola vivien na biso jipe le boko natanga ite soko ke Paris au monde jipe le boko o mama mon et bon mabenga kuna kasa ko kabwana ba ona ba bilo no sana quartier la tena ba bomba na trop ezaka que ne base l'album na bango banzembo na bango ezobima en tout cas merci beaucoup nous sommes en plein boulot ne boyamenga na boya bangai nous sommes en studio vraiment Malasimaka tout le monde donc je voulais tikande ba polémique kotanga ba kuma batna émission te ça bien. Je te passe exemple. Voilà, je dis encore merci derrière la caméra. À toi Georges. Parce que émission na ngomoko. Voilà les émissions na ngai. Voilà ce que les émissions na ngai. Voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi aujourd'hui. Je dis encore merci à toi madame Pitumangaya. Je dis encore merci à toi qui Kissinger Antoine na yelo la kata Moscou. Je dis encore merci na Minone Sobolinga ka Joyce Tumba autre madi Benzema de la presse. Ngana bino to kuta na émission sika bisou ciao. Et ambiance émission biso ezara kabwe les carapé boy. Ngana bino to kuta na émission sika bisou bye.